Fek Mobimba masolo ya baindo ya mboka ya bisoko ya baindo ya mboka Mobimba to yambiko na bino le chef spirituel ya mouvement Vuvamu Papa Nkusu. Kuna pe bitumba lisola bitumba na kata sikato sitolengi omora ka bibende otangi kama ya miso kona bande kona biso yango ko mimi kongo ko vanda lisutu kinya ketango nyoso bitumba na bitumba bitumba diamant ezalaka mangola elongwe ye na kongo ekongwani ekomi tumba Papa Nkusu matondo na yo matondo mingi nengo kabea elongo pe na bande ko balandi baso na bisika biye bazwami. Alors Papa Nkusu loto yambio tokolisa ba téléspectateurs na biso to yambio na étiquette toko ba misato ya citoyen congolais, c'est-à-dire moi na mboka, ya chef spirituel ya mouvement Vuvamu pe le kola chef coutumier. Ça c'est en même temps une question au bato ba mitunaka comme ça ba sungama na biano yoko pesa po base la situer par rapport ya motuna ona ba mitunaka. Papa Nkusu auta wapi? Papa Nkusu aza motindami ya tata keleli corona se po ete abundela bayindo na eleko oyo na tina ya bokobi mosala oyo mfumuki mbangu abandaki na 1921 po oyo bakangelaka ye batindaka ye na boloko bakatelaka ye etumbu ya liwa nde wana mfumukusu na 1981 akendeki mbanza ngungu esika wapi tokutani na mfumuki mbangu ote aibisa biso tokoba mosala oyo bango babandaki. Tant bokutani na ye bozaki tant tozo babo et kisi Papa Nkusu. Mais tant tozo babo na linga to loba eza na français to loba plutôt ezali le quoi tozo vous voyez yo. Mais na linga siko mutu po sosola tango bibo wana yazo mona ka boze bele bo wana eza yona banani na. Ya solo omoni motonela vandi na mokili azana baye basungaka ye aza milimo milimo mutu nyonso aza milimo esungaka ye pamba te moni moto ntango atambolaka tokena makanisi te akoma esika moko alobi mba mosu ifale nakende ata boye mba mosu abi te nakota ngambo oyo sikoyo ntango akokende soki akutana likambo malamu alobi matondo mingi po ete nayokaki mongongo wana soki bakutana likambo alobi esika nkutu makanisi esalaki nga ebongaki nakende ata boye mbala mosusu bovandi na ndako omoni makanisi eye lokola ndeko moko bolobeli ye yambo akoma nsima nango akomi elingi koloba relation oyo oza nango na mokili ya molimo yango nde ekosalaka nde bongo moto azali na boko mpe na boyike elingi koloba aza na singulier mpe aza na pluriel physique aza singulier yema na molimo aza pluriel po aza na milimo aza biyike ebele oyo bazosungana. Merci beaucoup. Alors okutanaki na permettre nazongaka na o parce que nakoka koloba vraiment beau wana mingi te o comprendre ngai. Je pense que ba téléspectateurs peuvent comprendre ngai. Okutanaki na Mfumuki Mbangu ozalaki na mbula boni. Bon wana tozalaki na mibu tukumi bale na misato 23 ans donc. Parce que tu as en 1981. En 1981. Bokutani nde atikeli bokonzi atikeli bekela biso moni solo na moke. Bon mokolango ezalaki nautaki messe ya ba catholique. Ozala catholique. Nazali catholique. Wow. Nautaki messe nazali tovanda na ville ya Mbanzango. Bon ezalaki samedi 5 soki na koloba bongo. Quand tu as eu messe, maelekaki na messe esepelisa nga penza te na mokolongo. Basango tango bazosala messe scénario moko balekisaki. Alors scénario wana esalaki lokola elingaki esala lokola bato bakanisa te mongongo moko elobaki na kati ya église dans le vide kasi nzoka tango sango wana azolobaki il est ressuscité lokola babomaka minda ngonga bapelisi minda na ye azobombama amimonanele. Alors na Sacré-Cœur na Mbanzango. D'accord. Siko tango na bimi
na bandi komituna mpona nini banyei bamonte scénario wana natuni bajeune homme moko toalaki na bango lokola ezalaki samedi natuni bino lobi boyaki na messe babie tozalaki parce que vendredi ezalaka vendredi saint basalaki chemin de la croix natuni bango ngai depuis nazala kuna natikalaki komona jamais ndenge ezalaka natuni bango bon bosali chemin de la croix ngo ezalaki ndenge nini bango baexplike ngai ke bazalaki kotambola ya kofukama sango ya kotelema na croix soki bakomi na esika moko batelemi sango afukami asambeli nsima bakontinue sikoyo ngai nabisa bango mais mpona nini esala contraire na chemin de la croix oyo ya yezu moto aniokwama baye bakompaniaki ye baniokwami te matambola mpe ya ngumba ya kofukama te azalaki ya kotambola ya kotelema me baye bakompaniaki mpe bazalaki ya kofukama te mais alors ke na mokolo wana sikoyo na oyo bango basalaki kuna mpo nga namonaki te baninga bato babetaki lisolo ke bango bazalaki ya kofukama alors nalobi sikoyo ndenge nini na vrai chemin de la croix yezu moto aniokwamaki me baaccompagnateur te me na oyo sikoyo esalemi awawa ezali bandimi bato baniokwami mais oyo azorepresente jésus te esali nga susu deuxième révolte na kati sikoyo lokola bayebi mbanza ngungu bayebi esika kasha mfumuki mbangu oyo batiaka mfumuki mbangu ezali juste to nakomi wana nakoti na balabala wana meka naza kopusana nata liboso na ngai namoni jeune homme moko bon na lelo ngai aleki mokolo me na ntango wana ye aleki nga mokolo bazoya na ye na kilote to lopolele limbo wana mwa moke bien lelo leki na kimokolo ndenge namonelaki ye na ntango wana soki na explike elenge donc elingi koloba namoni mutu bazoya na ye ngai aza leki ye aza kulutu bakangi ye bashene na maboko ekiti ntina makolo elingi mpe na kingo eleki ntina makolo azobenda chaîne nango magi bakangi ye eleki su molai kuna na nsima azokende kobendaka chaîne na makolo boye ba 4 policiers mbila baza koakompagne ye sikoyo ngai mpe naza kotala bango ti baleki nga kaka boye bake bakoti na kasho sikoyo kaka bakoti na kasho namoni sikoyo ke oyo ngai na bandaki komona bandako ezalaki na eta ya malamu mbala moko sikoyo nakomi na ville oyo esi esalaki bandako esi esalaki kwa konuna sikoyo na mituni nini yango ngai namoni kaka na ngonga wana nayoki pression moko na kati na ngai ya kosambela bon lokola tozalaki kozala na ville bayebi mbanza ngungu tozalaki kaka na ville papa bakite moko nazwi nzela nabandi kozonga noki mpenza lokola moto ayobela libumu ntango nakomi nakoti na porte le nakota na porte ya monene nakoteli na porte ya magasin disons naloba na porte ya couloir alors oyo ndako yango ezalaki ya mbokoma na salon cuisine etalana na magasin donc tellement pression elekaki ngambo ya koleka salon nakende na chambre esika ngai azala kozala eza te nasukeli kaka wana na magasin nafukami ntango nakoti na magasin nafukami mesika nasambeli te nzembo moko eyeli ngai ya bampeva longo ompevewiza omakanda mabantu meti yaula ompevewiza elakisi molimo yaka tala mabota bana na bato bazoniokwama na ngongango wana nabandi komona sikoyo bayindo baza koniokwama makasi wana sikoyo na vision te kanda nafukami wana mai ya miso ezokitanga nazolela do nazomona pasi ya bayindo bon sikoyo ya mokili mobimba azala président azala ministre azala bango nyonso bazoniokwama te ngai nde nazolela bango nde bazoniokwama nsima na yango baye na bandeki kosalela bayeki basujet pakistanais na baninga na nga bazokama ndenge nazolela tata na bango aye akuti nga naza kolela amituni sikoyo azolela nini sikoyo na calcule na ye alobi eske azolela masumu ou bien azolela sango ya liwa mpe baboti baza na kinshasa to ndenge nini nsima na yango efe wana esili ntango esili napangi nsima ya miso nakende nga na chambre nsima na yango mpe nake na douche na sokoli nasechange na ngai naye navandi tovandi na bango totala sikoyo télévision batuni nga oza kolela nini songo te bo naza kolela na nga te eza kaka bongo kaka nayebi mpe na eloko yango pene na debi mpenza te alors na ngonga wana lokola ezalaki periode ya Pâques
batisiko filme ya Yesu soki batie filme ya Yesu bazobeta Yesu ya filme nini bafimbo omoni nauti na somo kolela sikoyo na bana émotion kolela na komi sikoyo na musu nde bazobeta susu esalinga lokola elelisanga lisusu bosike makambo azolela yango kasi balobi na kipakistani chodu aye chodu elingi koloba zoba makambo azolela normalement kolela yango te sikoyo nga lokola nakoka monoko na bango nabi bolobi nini oyo azalaki lokola patron na nga alingi aloba papa na ye alobi te koloba te po bango croyance na bango eza bongo alors tosala lokola tolobani na bango mwa moke obonga mpe na tiki na nga nabimi libanda banda mokolo wana namona nanu moyindo asepela te tina lelo nsima na yango elandi mwa mikolo nde naye kozwa sikoyo ndoto oyo sikoyo tosali na mfumuki mbango sikoyo koyebisa ngai te mpo bamosala oyo tobandaki na 1921 lisolo lokola eza molai motobetango lelo eza te sikoyo mfumuki mbango abimeli yo na ndoto to oloti kaka nde bato nyonso balota mpo nyonso kaka kolota mfumuki mbango nyonso kokolota me nabandi bien na vision vision wana ekontinueki bavision ya mbala ebele sikoyo balimbolelaki yo vision omonaki ya moto balatisaki bachaine wana ye moko na mfumuki mbango alimboleli yo na ndoto donc nyonso olaa na mfumuki mbango bien kakufa koloba mfumuki mbango akufa eza incompréhension ya bato na lokuta oyo mundela yaye kokosa. Mais il y a une date qui célèbre l'anniversaire du décès ya mfumuki mbango. Mais nalobi Yesu basalelaka mpe matanga te oyebi yango te Yesu basalelaki matanga basi balelaki Yesu azala date fixe te mais date fixe te parce que nyonso même na date ya naissance eza imaginer pensaka voilà c'est ce qui fait la différence entre Yesu na mfumuki mbango yoka nayebisa Yesu oyo baye kolobela awa ya lokuta la différence entre Yesu balobeli na Yesu ya biso tokanisa na Congo tolobelaka Yesu Kristu tout court oyo biso nyonso toselebraka na Congo na mikili ya poto toa na différence ya Yesu te toana biso na Yesu kaka moko mpona baoyo baza bakretien biso mpe tozalaka na mfumuki mbango kaka moko mpona baoyo baza bakimbangiste bazala na poto bazala na mikili ya Kinshasa selon yo mais on a dit qu'il y a deux Jésus, deux sortes il y a Yesu. D'abord un. Mais maman oyo akumbize na molimo musantu azoyoka pasi ya kobota lokola ba mama na biso pe bayokaka. Jamais. Et puis Yesu babota ye. Mama na ya yoki pasi ya kobota. Aboti lokola basi nyonso babotaka. Nde babota mfumuki mbango. Ndenge babota mfumuki mbango ndenge babota Yesu ndenge babota yo ndenge babota nga ndenge babota batu nyonso. Merci beaucoup. Et après zela na tosili sawana. Yesu sikoyo akufa. Bakundi ye. Bible kutu ezoloba ke nzoto na ye bayiba yango. Tina lelo sango tikala bongo ke nzoto bayiba. Ressuscité bakoyi koyiba nzoto te. En plus ko bochaka na mutubo ye. eloko nino babengaka résurrection esengeli boyeba résurrection ezali réanimation ya ebembe omoni donc moto akufaka toloba neti Yesu na kuruze nzoto na molimo ya Yesu ekabwani musuni ya Yesu ekufi molimo eke kokontinue kovivre ebembe ya Yesu yango na bakitisaka yango donc mutu nyonso mpe ezalaka kaka bongo kokabwana ya nzoto na molimo bon molimo na molimo ngimbangu nde azana na bomo itina na matesaka wa limboelaka yo makambo nyonso oyo ezokambala ngo boyindo fumu nayebi te soki tobenga fumu tomesaka na papa nkusu po tomesaka kobenga ye papa nkusu na masolo etali spiritualité parce que Robeta, c'est vrai, na papa en tant que citoyen congolais, tu as dit que tu aussi, ça n'a peut-être ma solo, mais tu as dit que tu as dit spiritualité. Papa Nkusu, chef spirituel, il y a mouvement Vuvamu là ici. Vuvamu, elingi kolobakaka, vutu kavana mpambu, uvidila. Zonga na esika, oyo, obungelaki. Nde wana Vuvamu. Biso bayindo tosengeli tozonga nesika tobungelaki po tomona lisusu nzela. Esika ngo ezali kote ni? Justement esika ngo ezali le 3 mai 1491
oyo esika nzinga nkuu andimelaki kozwa baptême mpona kokoma christianize to mokristu andimi makambo ya bamindele abungisi botata mokeli na ye abungisi bokoko na ye nde esika moyindo abungelaki yango esali te kobanda ntango wana moyindo akomi mowumbu ya mondele bateki biso bayindo lokola bibwele na amerike baboteli mabele na biso tikino bakendeki kokabola yango na conférence de Berlin kaka mpona baptême oyo nzinga nkulu azwaki na bongo sikoyo ezosenga biso bayindo tosala nini na ntango wana lokola tobungaki tozonga sikoyo na boyindo na biso pamba te botata mokeli eza na kati ya boyindo na biso. La différence c'est quoi? Pourquoi pas église? Pourquoi epona obenga yango mouvement? Matondo mingi nakolikia ete soki olobi église église euti na ecclesia soki olobi ecclesia eza wana christianisme nzoka biso toza na kati ya religion na kati ya spiritualité africaine yango wana tolobi nde raison ya mouvement eza mopepe alobi kwa bayindo. Bon. Alors, mais ce qui est vrai que naba o nyonso batala papa kusu na musika ba o misusu pe bazana kasi ya mouvement vuvamo mingi pe to tuni mituna barobi une église na biso na bien na bango zoka na église na biso parce que bo orienta bango est-ce que bo sensibiliser bango suffisamment pour que baso sur la keza mouvement et qu'il y a une différence exacte entre mouvement na église parce que ba mingi pe ba yebi as chef spirituel ya église vuvamo. Matondo mingi na elobeli ya bato tokolikia mbala mwa ebele tokorisaka bango kasi mbala mosusu pe eza lokola kombo ya nzambe okomona epai na biso tolobaka mingi tata mokeli mais soki omoni vutuka autilize kombo ya nzambe to asali kombo ya nzambe eza po apesa bososoli epai ya moto azoyoka ye nde bongo akoki koloba ndakisa ya église mpo ososola ete eza makambo ya botata mokeli pamba te nzambe euti na nza yambi mokili mabe nza yambi mundele nde sikoyo azwi eteni wana mpo aloba te yango mundele azwa nza yambi ndeni ayebi nza yambi bisika euteli te mpo ezala monoko na ye te aokata yango akomisa yango nzambe ndeni matondo mingi omoni ntango bazoloba le bantu basemi bantu bapigme mundele azwi nkombo ya bantu epai ya nani me epai na biso pamba te ntango akomaki atuni biso toyebisi ebeto bantu donc biso batu sikoyo ye azwi yango lokola espèce ya batu nde wana tieli biso. Oui, ça c'est bien expliqué mais nzambe ya kobimisa nzambe ne sachant pas ce que ça veut dire après ndenge nini ye binza yambi elakisi nza mokili mabe nza yambi sikoyo mundele azwi nza yambi ye azwi yango eteni wana ntango azotangisa na eteyelo alobi ke alongoli ya Dieu alongoli ya atie lokola nzambi donc biso tolobi nza yambi ya atie lokola nzambi qui signifie tata mokeli Dieu donc yezo contredire yango appellation na ngana ko boya yango pamba te tango bakoko na biso balobaka kutu nza yambi mpungu tulendo wiza watusadisa donc le Dieu tout puissant lokola moto alobi ngidi mukulu bongo ozomona. Alors soki eza lolenge wana biso tokoloba te tobenga nza yambi aya epai na biso tokobenga mpungu tulendo to maweja na ngila ngidi mukula bankanywa to mpe bongo akongo nzako donc sosoli ke mpona yo baoyo nyonso balobaka nzambe na ngai nzambe asungi ngai nzambe asali tata mokeli nde asungi ngai. Mais est-ce que qui vraiment que mundele wana tango azwi kombo wana redure yango ekomi appellation wana ou bien explication wana yebite soto benga ngo modèle nini a redure yango azwi pe signification yango abina otika ngo ka modèle wana ou bien za imagination ka ya papa nkusu azara mayele ya papa nkusu mais na lobi boye zona no intellectuel intellectuel na biso bazoloba ke non toza na mboka toza biso bayindo tokabwani soi-disant Bantu, Pygmée, semi-Bantu, Otanto, Nilotique. Mais ce qui est dit Bantu, Bantu est pluriel, il y a Muntu. Aux hommes, on a donc Bantu est une espèce, il y a une unité. Bantu est les hommes, on a pluriel. Même les Mundela za Bantu, Chinois za Bantu. Merci, papa. Voilà. Alors, ce qui est Zandengwana, a yé pour a déformer parce que le corps a ligné à Kabola Bisso, il a créé le Bisso.
lelo lobi abengaki ba pigme lelo lobake bakomi ba peuple autochtone parce alingi armée bango to bundana biso naza sûr que bato ebele bazo épouser analyse na wana te bakoya po balimbola biso d'ailleurs yango wana na koyebisaka bandeko nyonso na nyolo kingana ya banganga frontière eza te tobetaka masolo ya politique te c'est vrai mais oyo nyonso etali mboka na développement nango na baforme nyonso hormis politique toza très ouvert pour nous yamba ba onyo so biko so na biso masolo ko kundula masolo ya ba kenda sango masolo ekenda sango na mboka Congo la porte est grandement ouverte na ba onyo so ba luka balika na plateau ya Nyilo Kinga de Banganga papa kuso Mfumu Mbangu na mukuse penza a représentaka nini pona yo pona Mfumu kuso pepe na bayindo banso Mfumu Mbangu nde mobikisi na biso opamba te mibutu kumisato na boloko ezalaki te po ayibi eloko ya mutu ezalaki te po soit bakangaki bapapa dia ngenda papa kisolokele papa dia lungana basalaki likambo ya mabe bakangi bana après batiki bana bakangi tata Mfumu Mbangu aye tango 430 ans ya bofuti nyongo na biso ekokaki aye po abikisa biso na maboko ya mundele alongola biso na bowumbu yango ekosala ete bakanga ye akende mibutuku misato na boloko oyo ezalaki etumbu ya liwapo na ye donc moyindo nyonso azolanda biso ayebaka ete monyokoli oyo Mfumu Mbangu ayoka fimbu oyo babetaki Mfumu Mbangu ezali mpona kobikisa biso bayindo. Merci beaucoup. Na lolenge wana soki bayindo bakondimela Mfumu Mbangu te lobiko peza te. Merci beaucoup papa Nkusu tozo koba. En tout cas, alors on va dire un grand merci na couple Martin et Kanda, la maman Rufine Luyeye et Kanda. Un grand merci aussi à l'hôtel Invest de Presse qui nous reçoit toutes les fois pour enregistrer cette émission Nyilo Kinga de Banganga que vous suivez, que vous avez l'habitude de suivre tous les samedis à 14h et lundi à 0h30. Merci. Jérès Kielani, Tozo Koba, Junior Kufunzuka, papa na Béni Muriel. Un grand merci à toi aussi. Alors, papa Kusu Yebisabiso, Totika yi tozana yo na kati ya chef spirituel du mouvement Vuvamu. Baobi papa Kusu, il s'enrichit na mbongo ya dîme. Yebisabiso, est-ce que na Vuvamu bopesa mabonza? Te biso pa na biso na kolika ete soki bolobi mabonza biso topesa lisungi. Lisungi. Tosungaka nde misala. Bon, lingala, mabonza lisungi, c'est du pareil même. Bango nde bazwaka mabonza na bango, bango mutu bayebi, mais biso tozwaka lisungi, pamba te tozosunga mosala oyo po bayindo bazwa boyebi mosala ekende liboso. Lisungi yango epesamaka na mikolo ya losambo ou bien mutu aleki kaka atiki lisungi akei. Mikolo nyonso mayanga ni ezali. Tosanganaka, tokomi na ngonga sikoyo, tokosunga misala. Sizaka ofrande te, papa Kusu, bongo yoshanza nkombo po wana. Mosala oyo yango esalaka, yango wana nde. Esungaka. Esungaka. Donc, ce que tu as bonza esalaka ni, ebonzaka te. Bango nde bayebi. Mais papa Kusu, est-ce que na Vuvamu bopesaka pe bandeko, bapesaka pe dîme? Tokolika moyindo ateyami po babi dîme wana nde ezoenrichir yo te. Soki balobi kosenrichir na dîme nayebi te soki Mfumu Kusu aza riche selon nde babakanisaka sikoyo nayoki su version mosusu ya sika obimisi basusu balobi ke nazovama na mbongo ya président de la république. Mfumu Kusu na lolenge ya bomoi na ye mwa muke amonanaka nango bangaka te nakolika bayebaki ngai na bomoi na ngai bayebi ndenge nakoli naza mwana mobali nayebi ndenge balukaka nde bongo na kati ya koyeba koluka nde sikoyo mosala oyo tozosala nde eza kolingisa ete tokenda liboso nde na bongo na koloba boye tata akeli likolo na se ntango apesi yo mosala kasi mosala wana sala makasi mpona ekenda liboso nde esika bato bazokanisa te Mfumu Kusu aza na mbongo ebele tozonga mokie place oyebaki ke na tuni oyo nalobi na yo estce bapesaka mpe dîme bato bapesaka me babengaka yango nini biso topesaka boye tolobi longola poso nde ya nguba omoni longola nini poso ya nguba elingi koloba nini
bokonzi ya yambo oyo ezalaka ntango mokonzi mpeve azalaki na royaume kusu oyo bobengi na bible kusu kusu chaku bokonzi ya chaku yango moni na bayindo lisala ya chaku ezolakisa bokonzi mokonzi akendaka bilanga te ndako nezanga biloko te mokonzi akendeke ebale te bapesher bayeli ye bakoyela ye na mai na mbisi mokonzi mosala na ye alamuki na ntongo alobi tata mokeli pambola banso bayeba kobima oyo ake bilanga bolonisa milona oyo akei zamba aboma nyama nazolimbola ntango sikoyo bato banso bazwi moto na moto alongoli eteni aye apesi epa mokonzi mokonzi na tour na ye ntango azwi yango akotala sikoyo banesesite na kati ya mboka baveuve baorphelin bahandicapé tout ça yango nomoni même création ya oyo bozomona ministère ya social donc soki bomoni affaire sociale ezali ewuta na bokoko na ntango ya kala parce que baveuve bakomata nzete ya mbila te me nani sikoyo akokitisela ye mbila bango bakodépendre na oyo nyonso nazojustifie ka dime te nazojustifie kaka na dime oboyango kaka nde mpo eza na français loko olingaka bango bazopesa un dixième abingaka un dixième te donc moto akoza péché 30 mbisi ayeli yo 15 tika na limbolanga yango bangaka mo esika na moke mpo soki alobi motema na ye nde olinga akoloba boye nalongoli eteni oyo ezali di ya tata mokele oyo lelo bobengaka mbaa mosusu parce que boyebi dimi te dime kuna meme mpa bapaya eza lokola taxe ozomona kuna epa na bango me biso epa na biso tozolimbola boye na nature natuni mama okoki kolia nguba na poso nango to esengeli olongola poso me mosala nyonso moto akosala fo alukela yango mapamboli mpona ebotanaka kaka omoni lelo yango nazolimbola lelo ete omoni lelo ndenge bozokende osunga mangomba bapaya yango wana bozosukela kaka yo tata soki ozwi misolo esukeli me bato nyonso bapesaka bato nyonso bazosambela na mangomba ya bapaya nde bazosunga bopaya eya koboma biso mpe eya konyokola biso donc mpo na yo bato nyonso baa na congo bayindo nyonso baa répandu na travers le monde batika kosambela baeglise oyo bakendaka baya mpa na yo bazonga na boyindo na bango kasi boyindo mpa na yo te biso toza kaka molakisi nzela boyindo eza ebele papa kusu comme ça on va comprendre au moins parce que moi ntango olekaka na baémission ozongelaka kaka likambo wana ya ke tokosami na mindele tozonga na bayindo na bayindo wana c'est toi qu'on voit à la télévision du coup osengela bato nyonso baya mpa na yo donc bato nyonso na ntango explication mpesi ya bimu wana baya kopea donc seke yo fo ozobonga na yo zela na yebisa yo papa kusu zela na yebisa eloko moko oyebi ke outi na tata na mama ce qui est très normal ata yo mpe mais ntango yo oke kosala mbongo na yo oke kotia na église mais tata no na mama no bazonyokwama mais croyance zela na yebisa yo ebandeli nyonso eza baboti mwana fo yeba kolatisa tata na mama mwana fo yeba baorigine esika outi mama na nga lakisinga par exemple église nzambe malamu église catholique sikonatisano mama na yo ye pakosamaki donc mpona yo bato nyonso bakosamaki bayindo nyonso me nalobi meme bible elobi kosambela nzambe bapaya te lelo soki moto mingi aleki suka dendon esika mundele aleli dendon sikoyo baye kotekisaki suka dendo sebene etikali kuna te nazolimbola libabe ezalaka na kisuka libabe eza na makoso libabe eza na me nalobi soki lelo oke kotala ndeko na yo ameki kokabela yo sous-vêtement oyo esi alati okosepela nango ça dépend ya situation naza nango okosepela te
même ce que dans la situation nous sommes ça dépend la situation on na mieux comme pour la lata même na ba sous-vêtement o ya bato on se comprend de sikoy ya ngona tangu mindele basie balate nzuluki batindeli biso ba sous-vêtement awa et la kisike tozana libabe siko poto longana libabe il faut que tout ça ba principe omoni mutu faye ba mibeko makasi ya nzete eza misisa na ye tout à fait donc mutu il faut aiba azala na reconnaissance na ba boti o ba botiye il faut azala na reconnaissance na ba grands-parents il faut la reconnaissance na ba origine na ye na ko chite et si ka lipamboli ezali ko banda na mboka tina baboti balakeli yango babongoli yango balobi ezali sika bindoki nde sika pasi ezali merci beaucoup logo ometi so kindoki tika ngana tuno mo motu no bana kongo babito ya butumo papa kusu wana za kandoki ubona kandoka za katina mo ndefu na ye na basuki na ye tika kata basuki te bazambala lata ka butumo. Et ça, vous n'avez pas de temps pour ça. Je suis là, ma cache. Vous voyez que c'est Pelisanga. Mobi qui s'est bayuda. Balobia Zaki, Belzébil Ndazagolata, Balobi Yezu Satan Azagolata. C'est que c'est Pelisanga. L'illustration est Yesu, ça m'a plaisir, ma cache. Mais justement, parce que nous avons évité que nous avons tout Yesu, tu seras là tant moulaï. Toyambe fona yango. Émission mobimba yayo na ki ba téléspectateur na biso. En tout cas, ko écouter la ina c'est pour ça bango. O écouter na Yesu. Ya na zolimbola. Yesu to wane kamoko. Matthieu 15:24. Mais loko na lina limbola yango yete. Omoni pona nini bato bakanisaka boyindo za bondoki. Eza kaka pona classe. Parce que na religion bake kotanga bacheli bango bachi siko banjelu ya nzambe bacheli bango mapapu ya ndeke ye moko nzambe ba dessiner ye mutu omoni nde loko e baby si bayindo bazokanisa ke boyindo kisi boyindo za bondoki nzoka nde tulimbolela bango boyindo na mokuse boyindo ezali mode de vie oyo bakoko bazalaki nango nde na kolimbola boye nengo akabeya bapesi yo kombo ya kabeya na tina molimo na yo ewuti mokili ya molimo oyo olati nzoto mosuni ngate pardon mais oyo azoloba na kati na yo aza esprit soki obimi ebembelani. Merci beaucoup. Et alors, merci esprit wana yende mutaye na mission na mokili. Alors bato faut baye bakate baza incomplet mais bazali complété na baninga na bango bato. Uniforme ya église vous va mozara couleur ni. Non, biso tona tolo bani tona molato na biso. Vous en couleur ni bolinga. Vert, noir, jaune. Merci beaucoup papa Nkusu. To koma muke na osune tina na moto. Na biso na linga na tuna mutu na wana kwa nini ka ba couleur wana. Matondo mingi mai ya pondu végétation eza abondance eza kimia mboka nyoso milona eza ebele bato bazalaka na kimia. Mwindu ezali bokasi pamba te couleur omoni justement moni mundele abebisi bino bongo oyebi ke yambo lumière ezala abebisi banani bayindo ko. Merci beaucoup. Bamsupe na bino na kati. Na yope moyindo. Ngai pire moyindo très gentil à cause de la moyindo parce que nzambe aza moyindo. Merci limbola couleur na limbola. Mokili yambo moyi ezala. Si ezalaki molili. Et na kati molili wana nani azalaki? Tata mokeli azalaki na kati molili. Wa zo limbola Genèse. Nazo limbola Genèse dans la Bible. Ouais. Kasi pour la pesa kasi mbisi te faut que pécher na mai. Merci beaucoup. Alors molili wana siko ezalaki na ebité ce que ezalaki couleur nini? Molili ezalaki moyindo. Alors siko même molili ezalaki. Ténèbres wana ezalaki noir. Alors siko na kati ya ténèbres nzambe tata mokeli ezalaki kuna ezalaki na couleur nini? Noir. Donc couleur noire ba créer yango te. Wana c'est une révélation ça. Donc la terre était informe, vide, les ténèbres donc nzambe ezalaki wana na kati ya wana donc de fils pour na nzambe aki nzambe noir. Noir parce que bino bolobi nzambe bakela yete. Alors couleur noire pe bakela ngo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors mundu ozamona liboso ya tata mokeli il faut la fière. Babi olinga ba Congo te. Ngai
Bon, justement, ngane na lingaka bango nde bayebi te mbala mosusu. Parce que nano babengi. Pourquoi ni baloba bongo kasi? Bon, balobaka bongo. Yango. Oui. Pe bakosi bango. Kasi tolingaka bakongo ba jouer rôle na bango. Bayeba malamu te ngambo bango bazali, ba mai nyonso. Eza kotiola ekeiti ngambo bango bazali. Elingi koloba bayindo baso. Basangani esika moko. Pe mingi na Congo awawa tosangani biso banso neteni babengi Congo central. Yango pe biso tiko banda na Kinshasa. Alors tolingaka basosola malamu ete bikolo bango babenga bikolo mususu bazali penza bandeko na bango pamba te kulutu soko zangi baleki oza kulutu te. Pe bayebaka te royaume Congo ezalaki royaume symbolique lokola ndenge Israël azali lelo état symbolique il y a ancien royaume, il y a Israël, Oyo, il y a David. Le lenge wana pe epai na biso. Donc ba Congo esengeli baye ba ete minoko nyonso lo bamaka ki Congo za na kati na yango. Alors ceux qui Congo za na kati esengeli baye ba kolinga bandeko banso pe ba jouer rôle na bango. Pamba te ceux qui bango ba ko jouer rôle na bango. Fumuki mbango abimelaki epai na bango. Pona ba yindo banso, alors to sengeli kolinga ba yindo banso pe na bomoko wana. Matondo Mingi, Papa Nkusu, chef spirituel, autorité coutumière. Sangisa nyonso pamba te tango zolo ba coutume eza bizaleli oyo tosengeli tokundola bizaleli ya bokoko tango toza kobatela mabele toza na kati ya bonkumu tozolobela bokonzi ya mabele na biso tango pe toza kolobela botata mokeli po pamba te bato baza kokanisa coutume ezali lokola même benga mingi baza ko négligent ba lien mais coutume ezaleli o bakoko na bino bazalaki nango kobandela na mibeko tata mokeli apesi bango wana eza malamu kasi oyo bandeko baike bamitunaka butu moi bamoni yo chef spirituel ya mouvement Vuvamu mais bamisusu bamituni chef coutumier ndenge tomonaka ba chef coutumier to nakotanga papa fumu difima en tant que chef coutumier na elateli ya ba chef coutumier na nzete ya ba chef coutumier na chapeau ya ba chef coutumier bamisusu balukaka bayeba pe aza chef coutumier to azalaka chef spirituel ya mouvement Vuvamu. Matondo mingi tolobaki bosangisa nyonso mpona nini mokonzi babetamaka yambo nanu na yango bautaka nango na mokila molimo donc okoki koya jamais mokonzi bongo ezanga bokonzi ya mabele soki tolobi le premier chef coutumier eza nani eza chef de l'état azali premier chef coutumier azali pe premier représentant ya mabele ya Congo et azali représentant ya tata mokeli donc nzambe na politique lolenge wana siko biso pe tangu tokolobela mabele tokolobela mai tokolobela mopepe nde bongo mokonzi ya mboka akolobela pe mai akolobela pe mabele akolobela pe mopepe. Pourquoi baveneraka yo na bato basambelaka na Vuvamu te batosaka koloba kovenere te bazotosa natolobi na ntina te au point que bayeba ngunzami bayeba fukami bamosusu baloba no batalaka okutuna elongi te batielongi mopanzi yambo nano omoni boza na bacommentaire ya moto na moto parce que la façon de voir zola yango nalimbela eloko lelo kutu bato mosusu bakeli liboso ekeko afukami liboso ya ekeko. Merci beaucoup. Mais sikoyo epai ya ndeko no mutu mpo nozala na respect ntango tokutani wana yambo tokota awa si tosalani boye na kotosa yo mpo botata mokeli eza na kati na yo ngai mpe bakotosa nga mpo botata mokeli eza na kati na nga totosani. Merci, c'est l'unique topesani boye topesani boye c'est l'unique lokola beaucoup bonkumu na mosala nazosala alobi na ngai alobi lokolo ozali représentant ya mokili ya molimo na biso ya botata mokeli na biso motango asali boye bato oyo balingaka kobebisa nde etala kutu bakomisa ye etala kutu batindaka ye papa mokonzi
aliaka mbongo ya papa mokonzi oyokaka mpe yango ekoma na matoyi nayokaka nyonso wana nyonso bato bazanga baargument epuis bato ya mitema mabe bato balingi bakongole banyokwama pamba te nulle part na bandela na ndako soki tata na bino na kati ya ndako azangi autorité na kati ya ndako ndako ekufi bokonzi ebandaka na kati ya ndako kolo lopango akoki jamais kozala jouer ya locataire omoni alors nation moko te ekozala na bokasi soki président de la république na bango bafingaka ye na kati ya mboka na ye bayinaka ye na kati ya mboka na ye parce que bino peuple na ye bozali koconstituer force na ye elikabo moko boye na yango mutu ezosala force ya eta na bino. Très rapidement pour tokomi kosilisa papa kososimbi na maboko na yo mukanda moko voici ma lettre oboyi mindele kasi okomi na kipoto pona temba te na lopoto omoni babengami baintellectuel balingala te yango wana osalobaka na lopoto alors esengeli tokomela bango na lopoto po ntango bakotanga les mêmes causes produit les mêmes effets. Merci beaucoup. Kasi okolimbola ngo mukoni na lingala même livre oyo limbola pona ba oba sosola toza ko sala ba conférence ebele d'ailleurs kutu naza ko inviter ba bazolanda biso toza na conférence na ministère des affaires étrangères donc ezali du 19 au 24 avril oyo boya na bino pe nganda banganga to invité bino bozala pe kuna bayindo banso ezala opposition ezala majorité société civile mutapusu bambassadeur bato nyonso tobengi bango parce que tozotala likambo na biso wana eza mpona kolimbola mokanda na lingala ebe mpona kosola liso mosusu kosolola bomoi ya biso bayindo touti wapi tokoni wapi tozokende wapi. Merci beaucoup. Olingaka yango mingi eloko wana touti wapi tokei wapi tozo mais on ne voit pas des évolutions eza te soki okufa miso nde ozomona te mais soki miso eza kofungwama nde ozomona pamba te tolobi boye Europe ezochite Asie azomata Afrique aza na renaissance est-ce que miso ezomona te ke crise ekoti na mikili ya poto. Merci beaucoup miso ezomona te ke Asie wana azomata tososoli alors na kati ya buku olobi nini na mokuse penza message ni ya motu eza na kati ya buku wana mpona baétudiant tosengi changement ya système éducatif parce que tolingi Congo ya lobi Afrique ya lobi ezala Afrique oyo jeunesse na biso ekozala na mbongo ya ebele jeunesse na biso ekozala jeunesse oyo akozala makasi oyo mindele bakoya kofukamela oyo bana na biso bayeba te kozala bapatron bamaîtriser bamilliard et bacapacité ya solo intellectuel eza ya bakopi kole te ekoka kosala na kati ya bilenge na biso nde wana ntina ya buku. Merci beaucoup. Papa Nkusu marié papa Nkusu abala na nengwa kialakio baza witi te bon mutu na mutu alobaka na ndenge na ye mais polygamie epai na biso eza autorisé parce que le premier polygame eza ye moko tata mokeli mais oui mais moi mwasi na liboso sanza ya mibale mabele tokobi na suka papa Nkusu marié oui olimbele linga na basi boni naza na basi nengwa kialakio nde basi na nga wana oyo naboti na bango bana. Merci beaucoup. Atangi ya liboso ba o musuba comprendre ka ba koti na kati. Voilà, merci beaucoup. Père de combien d'enfants? Naza na bana na musuni na molimo ebele. Merci beaucoup. Voilà. Papa Nkusu mutuna mo yeli biso mbango pena. Osala wapi? Ngai. L'église kawa? Nazosala mosala ya kobikisa ya kobundela bayindo po babika. Donc osala note te soki olobi nasalaka te ata kutu ndenge toza kosolola te na oyo mosala neti oyo biso ya biso toya bajournaliste toya bacameraman aza na esongi ya nzila na esongi ya nzila molakisi nzela oyo nazotangisa bayindo omoni motangisi siza mosala mobimba po soki nayebisi ete mama naza enseignant wapi oza na école na université ya Mpemba Kalunga. Donc c'est ça la catégorie on va faire comprendre que ça la yango on sera la moi info ça va te limbola que on sera bon à gauche à droite c'était yoka on sera pas na dîme bandimité merci papa yoka na boye
tozosala mosala ya tata mokeli mpo na lobiko ya bato. Merci beaucoup. Nde na motindo wana oyo mosala tata Nzala Mpanda asalaka omona ngongo oyo ye azosala journalisme siko tata Nzala Mpanda azosala nini si azolamusa bayindo na bisika bazali mpo bazwa bososoli ete zala na esengo mpo oza moyindo kumisa boyindo na yo nde sika valeur na yo ezali. Merci beaucoup Papa Nkusu. Tosilisi masolo na biso ya lelo totondi yo botondi. Merci beaucoup. Donc na motindo wana nde ozomona tobongisa histoire malamu po epermettre bilenge na biso bayebaka ete il faut to résister liboso ya mundele mpo na nini tokomisa indépendance na biso effective mpo badiama na biso, or na biso, cobalt na biso, pétrole na biso, manganèse na biso, coltan na biso, banzete na biso, mabele na biso, biso moko to bénéficier na yango. Et non que biloko na biso eke ko bongisa poto, biso to tikali ba malheureux awawa. O wana bondima yango. Merci beaucoup Papa pour cette appréciation na yo ya mission à lelo. Matendo mingi to sepeli na lolenge boyambi biso, pe lolenge botuni biso, ba mituna na koliki ya mbala sima tokosola so mwa mingi na oyo etali Papa Nkusu na oyo etali spiritualité na oyo etali bokuta inaye na Papa Simo Kimbangu akobetela biso ngo penza na molai na oyo ayebisi biso ya Yesu po toyambaki mpe Papa Josara awa artiste musicien abetela biso mpe ka lisolo ya Yesu siko toyoka to baba Yesu yango eza ba Yesu merci beaucoup Papa seconde muke na suka tokobeta ngo tokobeta spika kaka mo minute ekeite ngona bagaka moni mokolo ya Yesu bisinga ye koba kobundela bayindo po ponamaki na yango nga kutu Yesu mindele napesa bango mokongo soki bakotosa te kotika bino na bonsomi na bino bakobetama wana Yesu le 12 juillet mais siko bandi kozelela ngo bongo moto na moto ndenge aponameli ndenge wana monde spirituel eagisaka ntango yoki yango lelo tala mikili ya poto soko moni bazobetama ekonomi na bango ekomi na chute Asie emati zwa mayele otenga mpe namona nano nzambe abimelanga alotisanga ndoto to amonane. Merci beaucoup. Le 6 avril le 6 avril tokozala na Mongo Congo nde tobengisi bandeko boya na Mongo Congo po tosolola misala ebandeli ya misala ya mfumu Kimbangu. Merci beaucoup. Matondo mingi. Merci beaucoup. Bandeko batali merci mingi na bino nyonso bozalaki baiki bolandi biso tokomi na suka ya émission oyo nyulu kongala ya banganga lelo tokundoli na Papa Nkusu masolo na ye po akenda sango moko ya bayindo ya mboka Congo mbala sima tokobeta so masolo oyo tali spiritualité parce que c'est un chef spirituel ya mouvement Vuvamu aoyilimbela biso ndeni akutalaki na Papa Simo Kimbangu ndeni akutalaki na Yesu et atangeli biso awa. Merci mingi na cette grande équipe technique qui travaille toujours avec nous, coordonnée et chapeautée par Jérès Kilani, le producteur et réalisateur de cette émission. Un grand merci à Madame Nicole Dibambou, un grand merci à l'Hôtel Invest qui nous reçoit pour enregistrer cette émission, un grand merci à nos directeurs, le directeur Zakala, Ibrahim, le directeur Oscar Kabamba, merci au directeur Robert Nzozi Ngoy, merci à l'assistant Émile Nzozi Zola, merci au directeur Lubangu de la décoration, un grand merci à Junior Kufunzuka, Papa Nabeni Muriel. Merci à Beniel Dizi Mouké, c'est lui qui fait que vous puissiez suivre cette émission avec beauté, avec précision, avec des images dignes d'une grande chaîne de télévision, la RTNC. Merci à Émilie Zola Matondo. Un grand merci à Shadrach Enzilame. Merci à Chico Inunga, Patrick Mbamou, l'irréprochable, le diable. Merci pour ce son magnifique et magique. Merci à Merly Condé, Jonathan Touboutélé, Ander, c'est lui qui fait que nous puissions voir les images au loin, au trop loin même. Ander, Jonathan Touboutélé, merci. Merci aussi à Joël Piangou, l'ancien Joël Piangou, merci à toi. Nous vous disons un grand merci, vous nous avez suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Nous disons aussi un grand merci à Bénédicte Kouloutou. Elle est étudiante.